Ça on va faire musique en Nzambe pour la Nzambe. On va faire musique en Nzambe pour la mobilité. Il y a beaucoup de biens matériels dans la musique chrétienne. Nous sommes à Sarazani, ça pour cela. Nous sommes à Sarazani, on a Sarazani. L'église va passer le bébé. Je me sacrifie pour les autres. Mais pourquoi on dit Marie Kabangote? Patrice, message à Yangoy. Na sepeli ndenge bosali réunion pour maman Marie Missam. Tout soir à la réunion de Batangate. Tout le monde doit doter artiste. Na sepeli. Vous avez kanga ba photo Marie Missam. Mais vous que les kanga ba célé pirater pe ya Marie Missam. Voilà, chers téléspectateurs, merci de retour encore sur ces plateaux. Balobi Prodada, toko continuer, Prodada, toko kota, toko tambolana batu, toko sur la vidéo ba image, simplement pour vous faire plaisir, pour dans le bango chaque fois que nous avons une servante nabino, nous avons rapport à servir bino, nous avons rapport à l'accepter makambu, bateau bazo monate, bateau bazo comme sur le terrain, te ba ko loba moi biloba loba. Cette fois-ci, chers téléspectateurs, toko tina maman elikambu. Tokoti mama ya likambu po batu ba koloba tokoti mama ya likambu po la minute e indi balobi chaka Kongo azate chaka Kongo balongoli na kata ma organisation la sœur Marie Missamu et à part ça babi ba collègue na biso pe bazanga kité koloba na micro ya Prodada na micro ya la cadette de la presse congolaise à vie na bango par rapport ya makambo ezoleka par rapport ya moi ba trouble o commis entre chaque Congo na AMCC. Donc suivez et puis tout zonga justement pour nous clôturer na bino voilà. Tant tumboli cha Congo c'est un guerrier. Guerrier né. Na guerrier ya simandako. Na li guerrier né guerrier. So na ça c'est beti nango. Omoni mama to ida ba ndeko na biso. O ba osa musique chrétienne. Voilà, mais ça, on va faire la musique en Nzambe pour la Nzambe. On va faire la musique en Nzambe pour la mobilité. Il y a beaucoup de biens matériels dans la musique chrétienne. Nous sommes à Sarazani, ça pour cela. Nous sommes à Sarazani, on a Sarazani. L'église va passer le bébé. Je me sacrifie pour les autres. Mais pourquoi on dit Marie Kabangote? Ce qu'on a raté, moi, ce qu'on a raté, c'est des formations, les propager, on a bébé. Autant Esther Abeninaï. Non. On a Marie Missamu, mon coulassou à la soirée de j'ai dit. Na salaki projet moko femme honneur à la femme artiste. Na zoki Marie Missamu azalaka la comité wana na benga Marie. Na tsoko mona na comité d'organisation en tout ça le 8 mars. Abi papa, pas de problème. Na ministre ya mabiso. Vendredi na tongo na bengiye téléphone de la souti. Na benga Marie de faire gâter ti eser o papa chaka Marie azobera essayer mon boko ndali biso na Marie de babela mokolini ngabo de toute façon ça on mbongo biso ke biso misa kidizar maman on dirait que quelque chose qui est arrivé tant qu'on peut misa qui ministre femme famille enfant on te le besoin à tout ni Marie Missamu ngabi maman Marie a éprouvé. Ah, mais il faut que la Marie, il y a un mari mingi. Tu vas dire, les Sili, tu zongi, ndako. Tu as zongi ndako, na maman yemo, à 22h, 22h, mon quart, nenani, et ça vient, chacun, au moni, les mariage bella, les la koufi. Maman, moko na se paniqué, na juste taxi, moko na njili, bako sa ko na morgue. Maman koufi ko? Si vous voulez qu'il fallait publier déjà, on a répondu à internet, on a fait ce sangwana, moi naïe, Rit a sali vidéo moko contre l'information qui a vu maman Azali, mais c'est non, biso wakati ya musa de salaka, si on doit couvrir peut ça sangamba la mort, il fallait préparer la fille, Marie, même ceux qui sont négociés mascotte, je crois, à Benga Bishaka, aux autres ça vient non papa, na la morgawa, Marie a couvert. Donc nous nous déjà na quartier que par Buka morgue na le point à Marie Missamu na so na kei de temps na koyazala déjà retard na la na kiti na apocalypse 22 na kiti donc tani ngabele za famille pour la to kim sakor et que ngale déjà na ke na quartier maman wana ngala na mona ngote mabanga faso bamba bantete ba pikuli pote chaque longo mais chance image ngo pesa ba wata na YouTube ezali tout ça vous récupérer
na bingi mamide la mamide la pe numéro général kanyama ni ne va Maria ça ne va pas avec général tenu sur soda parce que na bino ali le zo kendo yo na zo mbangu na morgue na lilo sur quartier bateau yo ndezo mo sur bazina morgue ba buka morgue na moni médecin directeur na bino na quartier ko na tiki sur yawa de ikatulu kisa ko longo na ma police la lilo ba ngai na kena mirador après la docile la dame na coup de fil de crise production ok chaque yakawa ba konja bitu sa obsèque mari misam oh tout la Patrice ngabi crise attention ko confondre ba vidéo côté mari misam za na MCCT oh yakaka na komi na RTC na coup crise production na fait partie toi na komi na moni ba bonjour donc monsieur la PC ba ki bango ngabi moni ko za na morgue nde yango facture où il faut pas payer pour na korebima. En plus, il faut que l'on cause accord et l'on na mama na njili et que ngalema. Ça manzambe hein. Musuba kaza cha ko mtu passe. Fait moi la carte de la musique fait na yo so ma sika siko. Mama. Cha ko ngabo sonza la kisade. Ona saraka. Ya manzambe. Sata fa pour ukuta. Siko facture mon ngoro ko bien ngobie. Nezo kibara ko bataka kanane. Siko ba komi ko na signature ya Congo. C'est moi qui étais là. C'est moi qui étais là. C'est moi qui étais là. Au moins, la un jour, on prend raison. Bien, tu as la vérité. L'homme le plus informé, l'homme le plus informé, c'est moi. Charles Mumbaya, oui bien. Frère Charles, la Koufa. Là, la comité à matin à Charles Mumbaya. Tano to kongoli bambongo tokiti on la CBFC kuna bale bambongo to bali prière abande kuna biso nzamba za lokumu no de zimbongo ya papa Mumbaya amen amen o bacha ko yo samba na bisote kena yo bio nakindi tinga na compagnie ngabi o za mamingi nga uza bilo kolate nga asan danger tango tanga ngana za na moki kuna na muna kimutute c'est quoi to bazo ya koro barango il y a des mafias partout tango zo kende nga la za te quand j'écoutais des coups de téléphone coups de fil de téléphone nazoko yoka mama zera kaga bomba ka bando yo na je connais nous so bazo yawa c'est de l'argent ba commissionnaire ba ba zambongo banini fait makenga parce que il y a fait makenga kufaki pourquoi il salama kiti mais pour il salama kiti ka fait partie ya kina na matanga nous so bayawa batiki ba misala bango balaki wapi ndeko na ngai beaucoup de citoyens musique chrétien batami le banzambe mais quand ya nzambe un jour le frappera vous comprendrez toute la vérité parce que ba ngala yaki awa si ça va pas sous na yaki awa parce que dans internet ba lobi ke tsaka Kongo akoma na matanga te ba lobi ke soki tsaka Kongo ba ukangisa tsaka Kongo ngabi bon akaza tsaka Kongo voilà na bengi Patrice na Tongo na fait pas mbote oza na ndako na zokoya yango na yi na ko tuna yi est-ce que tsaka Kongo obengani ya na matanga tsaka Kongo okukangisa ye na boy polémique parce que je le béla à la télévision tanga guerrier tu as le deuxième plan qui la ngofoni qui sango deuxième plan tu vois ça deuxième produit na matanga mari misamu isika ba ubaziba waze kwa ya beta fait Patrice message ya yango na sepeli ndenge bosali réunion pour maman mari misamu tout sur na réunion ya matanga te tout la droit d'auteur artiste na sepeli bozo kanga ba photo ya mari misamu mais boke de kanga ba CD piraté pe ya mari misamu toza na kimia mais na oyebi so boy au moins batoza pembe na yo sont des commissionnaires ya ba cercueil ba commissionnaire ya ba kiti ya ba instrument ba katafak ba yebi sika ke ba ko biso touche c'est le monde que moi
je contrôle très mieux que vous. Non, mais en fait, moi, j'essaie juste de faire comprendre aux gens où bateau bana comité, on a que Marie Missamou, Azaraki, Koliana, tout le monde. Elle vivait avec tout le monde. Moi, je pense qu'elle n'était pas une hypocrite comme certains chrétiens. Parce que plus la chrétien, tu es hypocrite. Ceux qui ont par exemple, ma sens, au moins, mis soit bateau, bon, mais Marie Missamou n'était pas comme ça. Elle ne prenait pas l'alcool, je ne sais pas si elle prenait ou pas, mais quand même, Abandaki, tout fait, sentiment, on a été du genre qu'elle avait des relations avec des artistes qui font de la musique typique, comme la musique dite profane. Elle vivait avec eux, elle mangeait avec eux, elle mangeait avec tout le monde. Tu vois un peu, donc ma maman, il semble écarter même pas JB Piana, parce que JB Piana, non, mon papa, à l'inauguration, il y a, disons, il y a au salon de coiffure, on a et tout et tout. Elle a invité tout le monde, elle a invité JB Piana, papa Chéri, elle a invité papa Wemba, elle a invité presque tous les artistes qui font de la musique typique, Bazaki a invité. Et puis dans nos émissions, même dernièrement, je l'ai reçu dans mon émission. À mon je sais que bien, je sais que maintenant, les qui n'ont pas d'autres personnes, par exemple, à colonage musicien, comme on musique à mon qui soit à Moni, soit Batou, alors ça, son nom ira yébété. Elle n'était pas une hypocrite, elle mangeait avec tout le monde, et puis on elle-même, elle avait beaucoup de talent. Elle était actrice, la pauvre, on est que Momona a joué les habits du gouverneur et tout, a joué là, parce que la musique à Satan, elle a joué avec eux, elle était actrice, elle était styliste, elle était couturière, elle est styliste, tout ça, moi je pense que Marie Missamou, tant on a eu la difficulté, tant on a combien de souk, elle a milieu chrétien les là. Un milieu chrétien, ma casse, on voit que ma commune mini, avant qu'on invite mes artistes chrétiens, parce que le milieu chrétien, il y a de l'hypocrisie. Alors il y a tellement que c'était une fille sans hypocrisie, elle n'était pas hypocrite. Il y a un quoi associé, tout le monde qui a la même vision, la même idéologie. Je suis encore un artiste. On lutte pour les artistes en danger. Quand on parle des artistes en danger, on voit tous les artistes, à tous les sculpteurs, aux peintres, aux ceux qui couturières, propres artistes, donc aux nani, Charakongo est là pour tout le monde. Patrice, Azala Pointe, il y a Bifa Patrice, il y a Bifa Banda, il y a Bifa Tourage, Fa Patrice Azaram. Fa Patrice, il est pareil avec la soeur Marie, Azab Mamota Malam. Fa Patrice à Ponaraté, on a Fa Patrice mange avec tout le monde, vit bien avec tout le monde. Donc moi je pense que Fa Patrice Azab Pointe, après avec Charakongo, à bêter sur les soeurs, que non Fa Patrice a frié à boire. Parce que il y a un groupe de gens, je ne sais pas ce genre ni un comité, ce sont eux qui influencent peut-être ma soeur Marie et qui n'ont pas mais moi je pense que en tout cas chacun soutenira vraiment tous les artistes de la musique, chacun a lire un bon temps, chacun a un artiste qui s'est pas besoin de ma propre frère n'a pas bimisa pour soutenir l'artiste. Ozomona ti le so koka komi na suka ne asala appel na gouvernement to na autorité to na bata bonne foi mais azate que non là pour moi je peux faire partie ça pour amité pour faire biso to yeba ya na biso ba banda ya so mabele azara hypocrite il mange avec tout le monde sauf que eza que comité monde ya batu ngoma pe na fule lelo on observe que il y a groupe batu ngoma bonde ba ngaba ke makambo na ndemo ba comme ça c'est bon ba centre. Alors nous venons de suivre la famille de la sœur Marie Missambu, chers téléspectateurs, pour comprendre et puis la famille à Marie Missambu bah expliquer biso Marie Missambu akufaki na maladie nini, la sœur Marie akufaki na nini et puis à part ça bon mon yango na babilili que maman Marie Missambu a envie s'il vous plaît boti ko lo ba mo biloba lo bezo sala bien te famille on a bakufeli est-ce qu'ils ont manière ya consoler bango pardon boti kango et maintenant l'andeka to ebisi bino que biso tozala ba image totambola ki pona ozola bino ba image et siko onde tozola sabino réaction il y a MCC donc c'est-à-dire il y a un président ya MCC Patrice Ngoyi Musoko et puis il y a ba membre mususu bazala ki wana bolanda élément o et puis tozozonga ndeka ratolobi tozola sabino ba preuve poko botika moi koyoka moi biloba loba ya bato bazo comme sur le terrain mais baza kaka ndeka rakoloba. Suivez cet élément et puis on se retrouve dans un instant pour la continuité de notre émission. Suivez. C'est toi chrétien. Otoyoki na bakoma ba pasteur kotikuna o papa Marie Missambu azako yokana na batu tout ça. Na moment mutakufi on couvre presque même ata mabenaye même bana to couvre kango. Alors moto mokote azana mandat ya koleka na télé takene ko dévoiler oh Marie Missambu afinga ke mututel oh yepe basala ki boy. Vraiment nous interdisons ça. On ezali ko susciter trouble na kata mitema. Donc na haine. Et le qu'on a vraiment tout interdire ango. Et je profite l'occasion pour na ko yebisa bandeko nyonso
que même famille d'ailleurs bientôt bazokoma bazoya so famille balobi bango nyonso ke makambo nyonso topesi na maboko ya AMCC bango bataza ko diriger et puis n'informer bino que biso petit to travailler famille azali ba mission bazali mais to travailler na nzambe na l'état ainsi bino loko wana to travailler nzamba azali l'état pe azali information biso to zali na mutute o to tindi en dehors il y a association de missions chrétiens pour na kopesa information pour na programme il y a bobsek il y a ndeko Marie Misambo même bino onyoso bozali na oki bokomo teka na ba photo na ba nini bosala très attention biso to lingi ordre ezala pour na lingi pe na suka nango mama aboti Marie Misambo biso to sepelani lelo azali ti lelo azali azape na mwana bazali to lingi ko organiser biloko wana nyonso donc en dehors il y a association mission chrétien au Congo na kanisi to pesi mandat na mutu mokote oyo nyonso alingi ko pesa information ya kitoko aya okutana na comité oyo ezali spécialisé pour na cérémonie oyo ba événement oyo comme ça toyeba kotinda et puis akoyi sabino ke toye na part ya AMCC tozaki na réunion tolobaki mutayika utinda kwa ye na ko yebisa bino non ça c'est une maladie en tout cas pour m'écarter vraiment merci beaucoup et ça là passe kasi mbala moko na ke na ko se ressaisir surtout que nabi passage mon la Bible lobby l'homme n'est pas le maître de son souffle et il n'a aucun pouvoir de les retenir. À partir du passage on a compris que ozala nani yeba ke tozaba pa ya pe ma tozana ngo eza bisote micro eza yo veste na lati za anga na osala ona lingi mepema ezanoka nzama yo zango na tongo na bini na pokwa na moyen oye moka lingi pa nzamba za souverain asalaka oya lingi. D'abord pour la baninga surtout ya presse toni ko yebisa bango que jeudi à partir à 14h tozala awa na lopango ya frère Patrice Musoko na baninga na biso pour na tome camper ko échanger ko sombi kinya makane sendenge balobaka pour na te ba kolela ndeko na biso na lolenge oyo longo bani to profiter également na micro oyo na respect tozana ngo pepa baninga ko yebisa bango que ndenge Bible lobi tolela na ba bazai kolela kasi ozamala mote na bikoma surtout mingi bandeko na biso ba net ezopesa penza malawa mingi te to éviter que matanga Marie Misambo e kabola biso e panza biso ekozala penza malawa mingi te to pesa ba information ya solo ekozala ke ekotonga église corps de Christ oleto koma bikoma ekozala penza malawa mingi te. Meilleure façon ya kolaksa ke to sepela ki na sœur Marie Misambo eza ke to lela na kimia to lela na boboto eza pe ma komona ke bandeko musuba komona biteka to moni par exemple ba calendrier bimi to moni leti lobi na victoire na mona ba jeune moko ba photo na mona somba zikida bozo sala ngombongo na bokena ngo wapi eza malamu te. Il y a toute une organisation commission munene zali awa au frère Patrice azali lokola président il y a coordination il y a mililo. Si vous avez des idées, des initiatives, le mieux serait boye awa bomoy bandeko bazo kamba bo solo na bango pour que eloko moko a bien ça mais yo na coin na yo au sale ba t-shirt au kuna sale ba calendrier au kuna bozo te quand même comment rouler mbonga muwe kaka boye est-ce que c'est normal mbonga muwe non c'est pas normal c'est normal te na kanisi que vraiment mbalo to lingi to lela ndeko na biso na limemia na boboto lokola bana nzambe ba obalinga ndeko Marie Misambo mais to lela na ndenge longo bani ndeko Marie Misambo atiki mwana Hérite azali mama na azali bande konepe bazali to ya ebele mukolwana isiko bakonzi bakopesa biso to ya ebele to lele na loyembo to lele na mabina to lele pe na lobanza biso bana nzaba lela biso na loyembo mabina pe lobanza mbe kozala bien wana bauti kolanda ye moko président ya MCC le frère Patrice Ngoyi Musoko a pesi bino ba précision par rapport à Marambo Mwebele et à part ça tozwa ki pe réaction ya Max et voilà na yebi ke bozo CP na émission bozo CP bo le bara merci na bimso bato komela ki bino tina kati ya terrain pour na laksa bino mo ba précision Cynthia la de la presse congolaise na zana kara pour la service na bino et chers téléspectateurs sikoyo tozoleka
na ba interview to salaki et pas ba artiste musicien ba oyo bazalaki ba collègue ya la sœur Marie Misambu bazanga ki pété koloba bazanga ki pété ko yebisa bino ndenge ni baba yambela ki baliwa wana ni salaki bango et puis ba souvenir au bango bazo garder pour la sœur Marie Misambu tozongi sous côté régie ba balancer biso le wana et puis tozongi la bino pour aussi ces missions na biso voilà sango komele ngai na 23h nazaki ya kolala des téléphones sonaki un ami abenga sanga kese mari akufi na bisi na bi les ondes ozal ba autre benga ça ba les ondes bilo ba tika ngo papa ça na lala mari msamaza bien abinanga mon frère azo confirmer que sœur mari akufi mutabinga ngazaki mona mukete c'est responsable oh na su téléphone ngara na bengi ba nando benga et ndeko ba collègue musicien basinane basini ba ebisinga que c'est bon oui c'est vrai c'est un mariage sous statique biso bon na mbutwana selenga pinzana na émotion te na ndeko banga be eza nini na bisi madame nanga madame alelaki era confirmé en total sur na tufungoli ba Facebook ba internet ma tout le monde que c'est vrai vraiment ça qui passe na mutema to ça qui m'a choqué bah bon je me venir à ser marié belé maman et c'est belé c'est marié édifié l'église hein elle a édifié Seigneur elle a édifié l'église sœur Marie Misambu le ba tota ba singa ba interpréter ce que ni sœur Marie na ngolo ba ay binze ma sœur Marie te banze ma sœur Marie édifié corps de Christ édifié ba souvenir bien zébelé ba l'autre ba sœur Marie comme l'église na biso toi ba sœur Marie Misambu partout le monde tozo Marie Misambu ça dit impliquer style moko de musique à imposer façon ya ko yembela nzambe na ba danse na ba donc ça dit asali mingi ma sœur ngai na boyi ngapna na boyi ale ba rimera na boyi tout respecter ba mort un soldat te mal bossé bimbalongoli chapeau na ye apesi sali lo sako mari sœur Marie asali nzambe mingi bilo bo kansele malo bebele bo vanda banda kuna binoko bota makambo pour tout respecter te nanga za mabete na mukina nga malamu tona ba faiblesse tona ba régler tona ba kamne bena bantu tona biso ba toi régler za makasi na mitu na biso na ba comportement ba congolais na internet ba kambazo koma na nini eza bonté eza bénédiction c'est la malédiction mutu akufi ndenge to lo ba mingi to la mingi ba œuvre malamu salaki to le lim na kimia en tout cas na famille na bandeko o bazoro ba les ont dit n'importe quoi to orange to bongisa maloba na biso to la sœur Marie bien chemin za moko o mutu so ko le kango na vie c'est la mort. Nous tous obligés à passer dans le chemin et chacun à son tour na temps naïe na air naïe exacté kaka mutu fa kufana plus de na mobange non moi je lis la Bible je vis les serviteurs il y a des serviteurs de Dieu les rois nzamba récupérer ba amna bango na ba ajamike et puis na maladie nzamba zuaki Dieu est capable de tout le maître et souffle c'est Dieu il peut faire ce qu'il veut dans le moment où il linga salango à quoi récupérer pichu moto sur la bolobi na zatena kei c'est pas dire qu'il faut qu'on a comme mobangi non ça c'est dit dans notre mission Christ autre yakine autre ba imitateur na Yesu yemoko a comme ça 50 ans Yesu na Marie Misambu takufu mukolo za Marie Misambu Christ akufa na 33 ans Marie Misambu na plus de 40 au moins que ils a chemin mutu ça une mission na si c'est fazonga Christ ça une mission na 33 ans akufa kei. Pourquoi l'autre crée ma bébé en tout cas famille Marie Misambu na bato balinga ki ba mes condoléances tous en akimi za chemin ou biso to roleka en tout cas que son âme repose en paix. Okay, merci beaucoup. Merci ma sœur. Bon on a juste en sœur Marie j'étais en pleine émission. J'étais vers 23h déjà passé et je vis des messages qui parvenaient de partout. Bazolinga batunanga. Est-ce que c'est vrai que la sœur Marie Misambu n'est plus? Alors à ce moment-là, je n'avais aucune information. Moi-même, j'étais étonné au même moment que Nazaya Koyoka Bato Bazaki Kotunanga l'émission. Comme je n'avais aucune information, Nabi non, je dois vérifier juste après l'émission. Juste après l'émission, maintenant, je vis les gens m'appeler. Nabi non, attendez d'abord que je vérifie. C'est alors qu'un pasteur m'appellera pour me dire qu'il y avait une sœur au Azala qui est dans l'hôpital. Il y a 7 escas Marie Misambu. Quand le pasteur m'enverra le numéro, maman a dit oui papa c'est vrai, dans l'hôpital en Astet, c'est alors que je confirmais que réellement la sœur n'est plus. Et tout le monde qui m'appelait, le col a chargé aussi de communication de l'association des missions chrétiens du Congo, ne permettait n'a confirmé que la sœur Marie Misambu n'était plus. D'abord souvenir na garda et pas la sœur Marie.
Il y avait un moment, je voulais faire une chanson sur l'adoration. Nalingaki, parce que la plupart des cas, tout sanganaraka, so matang ezali, ba mission bako kutana ba yembi nzembo. Il y a des moments où ba mission bako yemba parce que c'est l'autorité qui veut que ba yemba nzembo peut-être sur la paix. Ou ba mission ba sanganaka. Soit si c'est une chanson autour il y a ba chanson humanitaire, malaria, machin, au moins ba mission bako sangana ba yembi. Soit une chanson patriotique, mais mais cette fois-là, moi, je voulais que la mission autour de l'adoration. Et j'avais aussi invité la sœur Marie. Et le titre de la chanson, c'est Ozaline Zambé. Il y a la version A1, mais la version B, au moment opportun, et c'est alors que j'avais aussi invité la sœur Marie. Je l'avais invitée, sœur Marie Missa Moya, sans demander quoi que ce soit, elle était venue, elle avait chanté. Donc ça, je garderai ça à Sengelo Rota Yemba, et ça restera toujours gravé dans mon esprit, quoi. L'autre chose, c'est que ça va kimia, batubazana kimia, tous les lassens Marie Missa Mona kimia parce que azala ki moto ya batu belé. Il y a un autre qui peut être désordre tout autour de quoi que ce soit. L'association de musiciens chrétiens du Congo, qui est membre, nous avons pris les devants, il y a de la scène pour accompagner Bobsek à Sœur Marie. On a parlé avec la famille, donc de commun accord avec la famille. La famille, la Bible nous besoin les devants, surtout la Nabi Nassima. Vous voyez, et nous sommes en train de le faire, et aussi pour voir l'autorité de l'État, pour trouver la place de l'Élaye, mon colonie ni cornaye kobima, ti ba programme nous ce qu'on a ainsi de suite. Demande comment ça n'a qui n'y a pas de spéculation tout autour, il y a lui à Sœur Marie, ça ne sert à rien, parce que et ça que ternir même image, il y a biso ba congolais, que ceux qui ne voient koufi, sans preuve, sans que ça oye baba fait. N'importe quoi, ça ne sert à rien. Il faut chercher l'information à la source. Parce que là, je parle comme le chargé de communication de l'association des missions chrétiens du Congo. Nous avons des informations. Il faut plutôt venir à la source, se recueillir, bien se ressourcer, plutôt que promulguer babouba maman na ya kufi kutu songolo pakala. Non, ça ne sert à rien. Maman Marie Missa Mazana bomoi matanga Sœur Marie torosala ngona kimia nyonso tu torokena ngo tina kimia lokola yembela ki nzambe azako pesa message de paix et vous amala mte mukolo ya kufi qui y ait des tiraillements des tumultes autour ya liwana eko zamala mingite na kimia torokunda ndeko na biso et que son âme repose en paix. Voilà, chers téléspectateurs, ils ont ça la passi, ils ont ça la mawa. Wana bouti kolanda juste comme est-ce que touta qui na sœur Marie Missambu na hôpital à 7 poto memaye na morgue Ngaliema. Voilà, maintenant là, tu relaxes bino famille à la sœur Marie Missambu pour battre bazo ba moi mingi sœur Marie a kufa qui na maladie telle sœur Marie a sala ki boye to kita ki sur le terrain na famille à Marie Missambu to zwa ki ba élément et puis beaucoup plus pona ba rumeur o ezotambola à propos ya maman à Marie Missambu qui a kufi bon mona maman à la sœur Marie Missambu elle est bel et bien en vie. Voilà, elle est bel et bien en vie, la maman de la sœur Marie Missambu. Et puis, tu vois qui grande sœur naïe, à l'oba qui peut par rapport à l'Iwa et la sœur Marie Missambu. Tu vois élément, et puis tu vois des sous pour continuer la bino. Voilà. Sango ya maman Marie, bisoto yoka kiango. Ce qui te lobby que maman Marie azalaki malade. Voilà to kosi. Pour azalaki l'hôpitalité, apikaki crise. Azalaki na retraite vendredi. Aouté na retraite vendredi à côté qui pas bima samedi na pourquoi. Tango basali prière butu mobimba ya vendredi a comme samedi na tongo ala mukinzoto akolemba. Lokola azalaki kolemba alobita muso koza attention muto ekiti. Attention so ekiti elembisaka. Boke na un hôpital na kende na talisa attention. Azalaki maladie te. Jour on les a mis la férié. Il écoute on est le bas qui n'a remis sali. Batale tension. Ce qui est normal te ba pese qui s'ameli azongi na prière pour assister na poko. Akomaki na nini na ba chinois ndenge nini. Akomaki na ba chinois frère na bango moko bandeki ko sa ne retraite. L'église wana azaka docteur na hôpital ya ba chinois. Yanga le baki tokende na un hôpital bakende kotaela tension kuna atamboli akomi tango aina réception alobi maladi ndenga zoyoka nzoto eza kolemba alobi nyonso balobi bon siko to sala examen ne ba sala examen nde ba ko mona ke makila nde mte dimine lokwa makila eza ko dimine azongse makila
ntango bandi kozongisa makila bazongisi ndambo ya liboso ekoti ekatani bakanisi nde tio moto ebebi to epicranie ebebi basombi mosusu bazongisi ekoti ndambo ekatani palpitation ebandi ye na ntango nyonso soki bayebisi ye babenga ya mwasi alobi kobenga te ya mwasi nde yo ya mwasi ngai obenga ya mwasi te soki bobengi ye baokanisa naza maladi makasi me ngai naza maladi te nayeba otalanga tension soki bobengi ye eme aokanisa ngai naza maladi ekobangisa bango mpe balandi kaka faiblesse wana ye azoloba ndenge wana bavandi ti le baye komona ke babimisi ye na place bazali kotia ye makila bakende na sala ya réanimation nde baye kobenga biso nga baye obenga na 19h ntango nakomi na 19h nakomi 22h mamaka akufi. En tout cas mama langa eza pasi so totali likambo oyo eza pasi mpe eza somo na okwa kuna oko explike te likambo ekomeli biso eleki motuya ya momaraza ya na ngai. En tout cas tozali na esengo mingi ntango mamara bandaka koyemba ezala vraiment trop dire abelaki te lokola nde bato babelaka ke apikaki crise non apika crise te azalaki mpe malade grave te kalali ke bamema ye mais azalaki na kati ya retraite na prière asenti bamalaise na bamalaise wana na bafatigue ako kosupporte te nde bisika azalaki epai ya mentor na ye nde mentor abino aza na mwana nga moko azali docteur na hôpital ya bachinois na seti tokende atala nano soki nini nde kokendakendaki ye moko na volant azotambusa nde akomaki ti kuna kokoma komi nde babengi libota na babutu akufi juste samedi akufaki na 21h na 21h nde akataki molimo donc bapalpitation sala vers ba 19h selon information bandeko bazalaki na hôpital nde vers 21h akufi. Okay. C'est que message on a zanango eza ete motu moko te a interprété mabe mama ya Marie Misam azana bomoi ndako ya mama Marie Misam eza bisika naza na kata ndako o bazo filmer awa naza na ndako babuki eloko te bapanzi eloko te sauf que lokola aza artiste oza koni tangu sango ye et puis aza mwana ya quartier ya Changu précisément na Masina nde sali ke sango tangu simba batu nyonso bat baye ba kolela na kati ya troupement wana nde sali ke bat baye tellement belé foule singa ki babenga ba policier ba ya pour ba maîtriser quand même batu pour la kolela. En tout cas kimieza nazo garder ba bon souvenir et pas ya Marie Misambo parce que aza moko bato bon sa tomotema ngai naza un d'abord à part na ko za biro na za fan na ye ezanga banzembo soko ayembi nga na yoki isunganga na ministère na ngai isunga pe église bisika na zali donc azali pamboli po nanga et puis Marie Misam azalaki rancunier te moto ya batu nyonso la preuve année aliaka na basi aliaka na mibali avanda na batu nyonso asala pena bien na batu donc azana souvenir oyo nazo bomba ya makasi tangu nyonso to bande ko sola na ye soto solina Misam abande bisanga pasteur botika ngate bo soutenir ngai po eloko nzaba pesengeza munene ekene musika po makambebela ko sana mbulu viba programme ba projet azalaki nango ya minene nde malbande ko bisanga tangu nyonso tant to zalaki ne awa to zana déjà 2 semaines avant kufa et puis to zensu 1 mois avant kufa kutu nde na zaboye fallait na ke na équipe na ngai na ndako na ye to ke no sa prière parce que ne bisa ki ye na moni cadeau na opesa ote cadeau na opesa zaka ke na memba équipe na ngai d'intercesseur to ke to sa la prière na ndako na yo nde salaki soka 8 retraite nde to ke na ndako ne ko sa la prière nde nzamba ko kisimo kanu na ya pesinzela Marie Misama kufa. Voilà.